Parce que dans un côté qui est vraiment un critère mais il est vraiment beau. Ok. On passe les ballons pour Annie. Bon, elle est belle, très belle. J'avais aimé aussi, mais le problème c'est, là, comme j'avais dit toujours, tu vois, on va commencer un peu à s'ennuyer parce qu'elle, elle est trop calme aussi, mais elle est bien, elle est belle. Si elle n'était pas là, s'il y avait personne d'autre, je vais prendre, mais elle est trop ouverte. Ok, merci. Ok, tozonga buena osengo zonga mwandamwe. Mabel yaka awa o telema awa na biso ko telema na gauche na ngai pusana mwandambu boye. Ok, bon. Tokomi siko na étape oyo. Est-ce que entre binomi balé boza na question suka bolingi kotuna soki pe ezate problème ezate. C'est moi qui a choisi. Maman. Là, c'est confidentiel. Il m'a choisi. Donc, on va en parler après. Maman. Donc, ce sera entre nous. Ouais. On peut... Oh. Bon, na sepe makasi. Ebongo pepo na yo, ozali na question suka oyo olingi kotuna ye? Non, je préfère la découvrir après. Kasi, siko nga natika na question moko. Nakubande pa na yo. Bona Amarni, ezali oui ou non? Oui, j'accepte. Merci Makazi. Malembe. Malembe na silité. Ok. Et puis, pona Walker, ezali oui ou non? Le choix est clair. C'est oui. Oh, et Sylvie! Merci Nazwa. Donc, c'était un peu un peu moins difficile pour la accepter. Mais après, bango bando kanisa bazo que ils ont le sérieux. Mais nous là, on est là, tous ensemble. Donc, ils ont le pas sérieux. C'est vraiment. C'est qui est sûr pour peser l'eau pas si au Congo. Deuxième épisode, tu s'adapter déjà dans le but que ouais voilà c'est comme ça. Normal. Mais entre autres, non, ils allaient dire solo Voilà. On essaie quand même d'expliquer la réalité, mais bazon dit makakate. Et en mot Bakondima. Bakondima kaka. Bakondima. C'est ça. Bon, toto la mwandambu. Tomona ki bolekaki na premier épisode, il y a Pop the Balloon or Find Love Congo. Plus tomona ki et Machaki et Simbie. Pona Amarni, ezali oui ou non? Oui, j'accepte. Merci Makazi. Malembe. Malembe na le silité. Ok. Et puis, pona Walker, ezali oui ou non? Le choix est clair. C'est oui. Oh, et Sylvie! Merci Nazwa micro oyo. Moni balo oyo. Bwaka nga muzika. Kele kuna. Zwa mosi na yo bokende. Ouh! Oh là là! Bobete maboko! Et Simba ki pona binomi balé. Donc, banda jurwana, bozwa ki mwata, bokutana quelque part, bo solo la, moi ba rendez-vous, et les cas n'engeni pona bino. On est engagés. Oui, on s'est vu. Plusieurs fois. Bobimai kaka mukolo oyo bo machaki, obe bozwa ki mwata, pona bosala rendez-vous, ezaki même jour? Même jour. Même jour. Et puis, tu as sur 3 places. Oh. Ah bon, na mukolo moko wana kaka. Pas de temps. Bokendaki wapi? Bokendaki wa restaurant nini toyeba? Tu as qui premier mall, tu 11-13. Et les derniers, on était partis vers GB. GB là. Juste quelque part là, et puis. Kitoko. Ok, c'est bien. Bo solo la kinini, bozwa ki susuta botuna na ba question, boye bana. Bien sûr, bah question musukuna parce que pour les la question vaste. La question à Cathy. C'est pas pour les
question 4 nde Nde totunaki, hein? Oh, totunaki kuna te. Bah oui, ezalaki kuna te. Et puis ton Monique, non, ça va. Bien qu'il est timide, hein, c'est moi qui le booste à tout moment. C'est moi qui le... Mais on va dire, au bout de la émission, le baki ke, yaza moi timide. Ah, Alingi moi muta chaye chaud. Comment le bami, comme il biloba le bami kolo. te, azokosa. Azokosa. Comme biloba le bani pas comme la ngai, na comment le bise moi trop. Na ufunda. Na bibialia. Na ufunda. Nanga tu na bino balé. Na tu na bino pe. Bon, Amandi o pasola ki ballon ya Walker na ebandeli. Donc tant o zwa ki on le susu. O mona ke o pesa ki pena moi tante po a oye ba e bien. O pasola ki mwambango quoi. Donc conseil ni oko pesa epa ya ba basi mingi oyo bazoluka mibali. Donc makambia kozana patience. Au moins les tigele muso basi susu baza mbango makasi bangiwa yoka mibali te. Donc oko pesa wa conseil ni. Conseil non pesa bango. Non, le français tout dans un Lingala mandine, lingala toujours. conseil à Lingala les en impact, c'est un seul émission en français les cas. C'est un impact makasi. Conseil non pesa ba si ana o bazala kampemba. Il faut apprendre comment yakoye ba quand même mutu. Ba mobile zona no idéologie avant que juger mutu. On ne juge pas quelqu'un par l'apparence ou encore par son physique. Il faut juger ceux qui au comprendre et au yebié au fandinae de ngapezaki nango erreur hein. Parce que je lui avais même dit que c'est moi qui l'allais choisir et je le savais très bien. Ah oui. Oui, je le savais très bien, mais après c'était l'erreur de ma part, d'une pas là qui ballon. Tant on a mon que non, dans un premier temps, ça peut aller avec ce gars. Je me suis dit Armandine prend les ballons. On a raté nos bien, on a pas raté. Talanam. On a raté mon bal à tatouage boy, à tabino. Malgré mon tatouage. Mibala tatouage bazonyo kama kuna. Bazonyo kama tatouage bazonyo kama. Conseil non pas il faut pas apprendre koye banan avant ba juger en apparence te monier ka directement le que non yaza ma be yaza la vie non. Il faut d'abord apprendre à connaître quelqu'un et puis après au juger. Parce que même moi-même, on est la preuve, hein. J'en suis vraiment la preuve. La moni vraiment que non, on a jugé Moutou na bandeli. Mais après, ils ont Moutou, on a été na bandeli au Kanisa. C'est vraiment un bon gars. Je vous assure. Yes! Walker, yo pe tango azwaki balon azungseki balon na e. Yo au moins yo kakindenge nini. Osepelaki po oponaki ye. De la kisi ki ye mutu aza oyo lingaki ton okotaki. Bon, tant qu'on a kotaki déjà, c'est elle que j'avais apprécié. Il y a des CPNAE et après. C'est mignon! Je n'ai jamais entendu ça en fait. C'est trop mignon. Oh là là. Et en plus, façon Naya Koloba, elle était Azaki ouvert d'esprit, tu vois, façon Naya Koloba. Tu vois, elle m'avait vraiment plu et j'ai me dit, Ezara Yim, non. On a bien. Ok. Ah, na CPI makasi. Donc, parce que nga zaki na ba question mo ebele po na bino mais ba question mosusu na moni fona tia à part parce que ne nazo mona bino déjà boye. Ezo laksa nini siko stati na bino eza ndenge nini bino mibale. Il faut bon on a mission dans la Zanzibar après quand on prépare le voyage bon calamine terre si mon biso après tomber c'est bino suite après. Thibaut mon a c'est une invitation. Oui, bon mariage ma. Wow! Esimbi moza oh très mignon bino mibale penza bo sepeli singa makasi nana esengo makasi penza. Ngape na loba oyo ezali exemple tongi to pesa epa ya bato ya mboka na biso ke makambo eko salama ndenge zo salama bwendo bozo mona ba jeune bazozwa makambo yo sérieux émission ya biso oyo ezali émission moko za ya sérieux bato penza baza ko bala na awa na Amerique na sala ngo na mwasi na ngai Arlette Muli donc bato babala naka bato bazolinga ndenge solo eza makambo sérieux donc ezaka ke to no changer
mentalité ya bato na biso moko na komba ba ke oyo eza eloko oyo tokozwa ngo penza ndenge ya ndenge tozwa makambo ya série na vie quoi. Donc na sepeli makasi bopesi boza bien bopesi exemple moko ya bien pona ba jeune. Oui. Et puis bolingani bomwana penza neti bolingani bosimbi esimbi ndenge tolobaka. Esimbi. Donc Nzambe a batela bino apambola bino pe bokende liboso. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Oui, to sepeli makasi donc bo continuer ka ndenge bien malobi na Amérique kuna batu bazoya penza parce que obi ko linga na temps otozo vivre ko zwa mwasi na mobali na neka makambo zo keneza pasi. Oh mon eza penza pasi, c'est ça idée ya koya na émission on a Congo ezali très important parce que ezo faciliter batu ya ko kutana pi baye bana me bino boza penza exemple moko kitoko makasi na sepeli na couple na bino donc Nzamba a continuer ka ko guider bino a continuer opambola bino na nyoso bozo sala bozali tellement kitoko bino mibale esimbi makasi esimbi penza makasi. Oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Ouais, ngape na loba émission oyo ezali ko lakisa batu donc elakisa biso ndenge tozali na mboka. Ndenge batu bazali. Donc même en Amérique, émission biso lakisa batu ndenge batu bazali na ndenge ya ko pona koloka bolingo. Donc eza normal ndo bomona ke batu bazoloba boye basala boye eza ndenge ezali. Donc photo to bana ko bongisa makambo pona biso pour esala bien. Donc bolo kapaya bolingo na ndenge solo. Donc c'est cette émission wakana amandi boze loko ya suka bongi boli bisabatu voto kende ngai non yebisa batu eza que baya ba participer peut-être va retrouver pe ba âme sœur na bango kaka na émission oyo ba hésiter te et babanga te que non voilà les Congolais sont des escrocs non tout le monde n'est pas pareil. Ok, pe kuna boyazu pe mobali na ya abali moi ça exemple les abino. Oui, nous sommes l'exemple vivant. mais tout le monde to mona ki sape ba mona ki ba mona ki ndeni sape laisse-moi aller votre est-ce qu'on commet tout na sape pena laisse-moi aller votre est-ce qu'on commet tout na non mais sape ba on a ya repona place ba mona penza que non eza vraiment comment makamba lokuta mais en vrai c'était non ça soit tenté chance na ça perd pe azamu ça pe na droit ya bolingo mais en tout cas ça perd à ça la qui rage parce que ba sepeli de makasi et comme il a sur les panneaux là mutabimisi téléphone à banjo ganga contact mon ayo surtout lui à Diamond non ça et ça l'irage et puis ba challenge passer par là TikTok ouais oh mais l'émission s'est bien passée parce que les gens regardent partout sur toutes les plateformes et surtout c'était très professionnel en tout cas la qualité tout. Les gens regardent partout, du coup, c'est 10. Parce qu'il y a aussi des gens qui m'écrivent en PV pour me dire non, comment participer, comment. Mais je passe toujours les numéros. Amandi, na show, na zobenda yo mato ilingala. Ah, les sous ma show. Bon, Pauline, ça y est. Batu mingi bazolo ba pona nini français te. Soki, nangala sango na français, nangala sango na France. Toza na Congo, toloba lingala. Pas dans Congo, Bolim, ça va, on a vu que vos fingers sont trop, mais tout, on a zone, on a moins idéologie à la Congo. Oh, mais non, on a sepeli per makasi, to sepeli makasi, yata BM, to sepeli makasi, parce que ne tozo lo bakato, continue ko lo ba émission base na weza pona batubaya, pona ba mona, ba kutana na mutu pona bolingo solo, donc, oza penza exemple moko penza likolo ngana sepeli makasi parfois na ndo tu na bia na tu na kuna ndenge nini Walker na ndenge nini parce que comment tu continues dans ma photo